Au nom du Père, qui, Papa, qui sous le kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, et du Saint-Esprit, dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mai en l'an 2019. On est à 10 jours de la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kangani. Et vous savez que, si vous ne le savez pas, en tout cas je vous l'informe, nous venons ici dans cet exercice de communication afin de vous transmettre des informations que nous disposons concernant la nouvelle manière des vécus des humains sur Terre. La nouvelle manière, c'est cette manière issue du programme divin de Tata Simon Kimbangu. Le 6 avril 1921, quand il commence son ministère, son action afin de restaurer l'humain dans son état premier, cette manière est régie par trois principes de base, trois fondements. Ces fondements sont l'amour sincère vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux de 10 textes de loi et ses corollaires issus du kimonisme, qu'on appelle la loi, Nsiku, Kunti, et évidemment les bonnes œuvres dans toutes les actions que nous entreprenons, plus particulièrement celles qui consistent à contribuer à la construction de la nouvelle Babel, le nouvel endroit, la nouvelle cité de paix où les trois glorieux, Tataki Soloki, le Dieu le Père, ça je fais les donc aux postérités, à la postérité Tata Kimbangu avait mis en place, il est venu descendu sur terre, accompagné des trois grandes puissances. Papa Kisoloki le Kelo, le 12 février 1914, 2 ans plus tard, il dira ce qui suit, ce qui s'est révélé il y a 2 ans, donc le 12 février 1914, ça s'est accompli, que le Christ Jésus est revenu sur terre, c'était un 25 mai 1916. Et dans la dernière déclaration, il dira, ce qui s'est révélé, ce qui s'est accompli aussi en même temps, ça m'est allé droit au cœur. Comme qui dirait en Congo, Kuntima Diangieda. Donc les trois puissances accompagnatrices de Tata Kimbangu, dans leur manière d'agir ici-bas sur terre, chacun avait des prérogatives. Ici, je disais tantôt dans mon introduction, dans cette structure de communication, le média kimonguiste, en ce jour, donc, de 11 du mois de Nkiela, parce que si le mode calendaire que nous utilisons actuel est appelé le calendrier grégorien, issu du pape Grégoire, vous savez que c'est chez ces gens-là, donc nous savons de quelle disposition spirituelle avaient ces gens-là, de facto, le Christ et Jésus est venu dire la vérité par l'entremise de Tata Kimbangu, qui est donc le révélateur des choses cachées des choses. Et d'ailleurs, dans ce cantique, ce que j'appelle moi en tant que politique, parce que je suis Dia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, dans mon discours programme politique, j'ai toujours dit, les inspirés kimonguistes, ceux qui captent les cantiques, ceux-là, ce sont mes conseillers politiques. Ce sont eux qui me permettent d'avoir des informations appropriées à les donner à la population lequel Papa Kimbangu nous a confié la charge. Donc, c'est pour cela, le programme Papa Kimbangu, dans un des supports de cantique, les chants, qui dit « Bouya Bangoula, Ludi Kiayisu Kiatumwe ». Quand j'ai dit la vérité du nom Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je fus envoyé, ils l'avaient dissimulé dans les ténèbres. Mais moi, je l'ai montré au pied des salles à l'humanité entière.
Soyez comme au tombe sur. Buna ya bandwa si quotidien passi. Eh ben, je fus flagellé. J'ai enduré la souffrance. Et tout le monde mis en prison. Kangwa ya kangwa. Je fus arrêté comme une simple bête, un animal. Kondwa kwa diambu, sans raison aucune. Sans aucune raison. Kondwa kwa bilé. C'est-à-dire que pas vraiment des faits appropriés, convenables pour m'appréhender. Il n'y a pas de raison, quoi. Kondwa kwa bilé. Kondo kwa bile mudia mudia toma kungwa misa bandiatis mumaluma kangulu kwa les pieds liés, les pieds enchaînés. Unaya bandwa si quotidien passé yetuba kangwa ya kangwa kondo kwa diambu kondo kwa bile mudia mudia toma kungwa misa banyatisa mumaluma kangulu kwa bi singwa tona kamba na teye ngungu pasi ya samunavo yekuma. Pour dire la vérité, là où ils avaient proféré des mensonges. Mpofompe bantuta mukosi kwa bakongo. On m'a flagellé, on m'a donné un coup de massue sur la nuque. Mengama me mason puka, mon son tressailli. Pasiza mona e mumbi ya zubwa yeba, j'ai duré la souffrance. Mumbi ya mana, donc, pasiza mona, mumbi ya mana bangi soa. J'ai le mal que j'ai enduré. Je suis le Père du Christ Jésus. Voilà. Je fus envoyé par le Christ Jésus afin de venir libérer ce peuple qu'on appelait négro, objet de peu de valeur, négriti, nommé, les noirs, négriti, objet de peu de valeur. Je fus envoyé par le Christ Jésus. Ces peuples opprimés, ceux pour lesquels sont convenus nous les trois puissances divines, les trois glorieux, Père, Fils Jésus-Christ et moi Kimbangu. Mono yisedia yiswe, kwa yisu kwa meya tumwa mukis. Kutul makanda mamo makangama kangu twa kanga tubatatwe mono isedia yiso. Je suis le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et bien ce Christ-là, c'est lui qui vient naître dans 10 jours. Il s'appelle Dialungana Kiangani Salomon. Le pacifique. Salomon veut dire le pacifique. Donc un Tinoyenge, le prince de la paix. Il va naître dans 10 jours. Alors, le thème est imparti, c'est vrai, il est 13 h, passé 5 minutes sur la place de Paris, mais j'aimerais vous faire monter à la Nouvelle-Jérusalem. Vous savez que hier, nous étions mardi, Kianzona, et bien sa divinité nous fait rentrer dans cette université de savoir, c'est-à-dire cette notion, cette connaissance dans aucune université chétanique, enfin, je veux dire, dans aucune université issue du 1 quart où pour apprendre cela. Il faut seulement être à Mbanzavelela, à Jérusalem. Et surtout, Tata Nwengi si le Koufi. Il faut mon vingidi. Papa Mbenza André, le conseiller de Tata Simon Kimango Kiangani, le Saint-Esprit, eh ben, lui qui a pris la place de son père, Mvingidi, parce que papa qui s'est appelé, faut mon Mvingidi, celui qui va reprendre la place de Vingana, ça vient de dire Vingana, c'est-à-dire remplacer, prendre place de. Voilà. Papa Fouambanza, le témoin de cette fameuse période dite de 5 mois où papa nous informe sur une chose. Alors là, à la veille donc de Noël, le 25 mai, dans 10 jours donc, je m'en vais vous expliquer le pourquoi. Hier, j'en ai fait état que Noël, le Christ Jésus n'est pas né en plein hiver, comme la fête païenne, que la bestialité humaine célèbre dans leur pratique animalière.
C'est-à-dire ce peuple qui est animé maléfiquement. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas qui a fait la matière. Et d'ailleurs, d'ici là, ils vont vivre ce qu'ils vont vivre. Parce qu'ils ignorent d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est normal, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, parce que eux, c'est des créatures que mon père a juste créées par la parole. Comme papa qui dira que le chien soit, le chien fut. Comme papa qui dit que, eh bien, le chien ne sait pas d'où il venait, puisqu'il était juste créé par la parole. À la grande distinction de nous, les Bantous, les peuples humains premiers. C'est-à-dire créés à l'image de Père créateur, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Donc, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Kuntima Diangenda. Voyez-vous? Donc, ici, je m'en vais donc vous faire monter en Kamba, où Tata Fouambanza, André, nous a fait donner la nourriture appropriée pour comprendre que depuis fort longtemps, ce mensonge ne pouvait pas se perpétuer. Le mensonge, on ne peut pas laisser place à Satan à continuer à distiller des propos inappropriés. Donc là, nous avons le contrôle, nous allons monter en Kamba, suivre le Fumumvingidi, Fumambanza, celui qui a pris la place de son père, Papa Dialungana Salomon, le Christ Jésus. Suivons Fumambanza en Kamba hier, lors de la rencontre des jeunes kimongistes. Voilà, suivons. Réflexion et Zoya, et Zalukoya, mais tu dois comprendre pesade. Mais papa Fumano a l'objecté. Maintenant, nous allons remettre Lingomba à qui les droits. Ils sont juste fans de Kakawana. Papa Kulutu, il faut qu'on ait sa signature et Kangani. Il faut qu'on ait sa signature et Kangani. Malgré que les gens la signature à Kalao, quand on a signé la plume de Azokasi, voce Yamoga. Ils sont stoyoki. Papa Fumano, à reprendre l'histoire de 1951 et que Lingomba ezali ya papa Dialungana Kiangani. Bon, wana eleki. Siku tangu papa Kurutu aye kopita biso na 1992 wana, le 17 mars, enterrement Yokosalama le 24, le 25 mars wana, papa Fumalongo a réunir biso bana. Wana si alobi na Lingomba. Biso bana, biso nyonso. Je tiens à faire une petite pause, excusez-moi. Le 25 mars, s'il vous plaît, c'est une date importante. Le 25 mars, c'est la date de naissance du média kimbangiste. C'était le 25 mars 1960. Papa Kuntsima Diangienda avait remis la caméra à notre doyen dans ce qu'est le média Tata Kalamvuila, pour fondre le reportage, pour filmer l'exhumation du corps du Tata Kimbangu Ier. Ce corps-là qui n'a pas connu de corruption, resté sous terre pendant 9 ans, et ce corps-là s'est pas mélangé avec la boue terrestre. Voyez-vous? Voilà, un petit remarque à faire, parce que nous, donc, les médias, on est des messages. Médias, donc médias, ça veut dire messager pour une évangélisation. Que donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des actions du Tata Kimbangu. Médias qui? Suivons donc. Alors, excusez-moi, en tout cas, pour je le précise, c'est le 25 mars, cette date que papa, Diangenda Kuntima, Dieu le Saint-Esprit, donne le leitmotiv, les mots à sa postérité consanguine. Suivons. Ya solo, ezalaki mwa itumba na ndenge nini ke bato mosusu bazali kokota lokola babokilo to basemeki, mais papa Fumalonga alobi ke ngai nabengi bana, nabengi babokilo te, nabengi mpe basemeki te. Ezalaki mwa mabako. Mais liloba na ya suka, papa Fumalonga badangela kontime te. À partir d'aujourd'hui, désormais, ne me voyez plus moi Diangenda. Ezala na Lingomba, ezala na famille, au monde en de société. Le monde en de donc, il faut faire comme si je n'existais pas. Je crois que ezali un peu difficile na Mbotakanga au Kosala été au tournier likambo
ba réponse na ye ezalaka très difficile na ndenge bini ke ozo komona on dirait que réponse apesi yo yango ou bien yango te. C'est pas là mon amour. Mais après si on réponse, yo va connaître tout. Donc c'est vraiment difficile. Là on comprendre pourquoi on fait mbanda. Papa de longa na kianga. Mais papa mfuma longa lobi. Na biso nyoso bana. Na yebike tozali kolandana. Na mokili moyo baba kolanda biso. Donc ezalaki pena nde mwana papa dange nazo makambo nyonso ngai lisusu te bino bana ezala likambo ya pasi ezala likambo ya esengo ezala likambo ya famille ezala likambo ya lingomba ngai lisusu te mutakyangana bozalaka na ye ntango nyonso nayebi malamu ke bino nyonso bofandaka mingi na nkamba te bozofanda na bakinshasa na bisika mosusu meme twambenza aisakanga meme twambenza yo kutumbenza na lingi kusujo na muda basu mingi na kinshasa mingi fandila na nkamba widi be na tosi papa mais bino ba misusu donc ce qui fanda ils en a 4 mois donc pour ce mine pour ce mogolde bofandi na nkamba le pardon ni sato bofandi na nkamba moko kaka poso moko kaka ndio pesi bino o izali te bokende ko luka pona bosana ba mama na ndako bosa na bana enge bosana bana pe ba mama na bandako poso moko ndio pesi bino ya ko luka ni sato bofanda ka pembeni ya mbotakana luwili mbe ndio kipapa. C'était le 25 mars 1990. Na ndenge hadi kotika biso le 8 juillet ndenge tuwe kofanda tene ya papa. Ndenge papa Maria lobeli yango papa fumambanza tango zo kotambusa biso suka iko koma ete makambo nyonso papa Simo Kimba Ongana. Papa Simo Kimba Ongana. Pour la salle, moi, arrière, na bossa nuke. Ni solo. Il y a papa Simo Kimbangu. Na papa Diangenda Mutima. Kuna na Lubumbashi. Na oye tali papa Mfumambanda. Papa Simo Kimbangu a yebisi. Papa Mfumandongo, papa Diangenda Mutima. Ete jangani. Ndenga tikala na nkamba kuna makambo nyonso epai naye mibeko epai naye makambo nyonso lingomba epai naye mbwala pe epai naye yango papa Mfumalonga lobakete yango bomona na 89 que jamais ngana ko kondima te ngai na bali mukonja lengomba kati nzembo oyo lutalebande letu atuna kabiso awa na kati na lengomba bayembe na kango bato boni sepesaka réponse mutu moko kaka na jeno ye nada kwa kanta kuyebela nzemba ona tangwana faki témoin na 5 mois wana awa tangu batelemi basilisi kosolola po ete lutalebande leto ye moko kumwandonga lobite dino faki epai na ngai te bolanda papa Dialunga na yewana papa faki balubike poto peta one lutale badeto bongo ya biso nyonso te kaka ya ye moko kaka kumambana ai bolanda papa misipe na ko telema peut-être il est comme misipe wana sika yi papa ndonga yako insista lobi oyo soki ezalaka deuxième couplet oba lotala mvwala yiso nde mwana bajenu oyo balobaka lotala mvwala yiso yatutile kweli yawo tusundila
Tongo Poko. Oui, papa. Merci Nkolo. Na komba tata mwana molimo santo ya solo ndenge papa Fumambanza alobi. Le tokomaka biso tokomaka wa juste le 24. Le 24, le 25 tango accident salami nana zalaki parmi bateau et papa tindaka. Papa pe apesaka lokola nga chef de délégation. Otokena kobimisa bakor wana. Le tobimisi bakor ya solo ezalaki pasi soko otali bato ndenge bakufelaki. Mais nzokande ezali likambo babongisaka ya mabe po ete lingomba na biso bakanga yango. Mais makambo nyonso elekaki ale papa alobi ke tobandi programme ya sika na kati ya lingomba na biso. Programme wana ekotikala na banzi ngai na kozala so na bino te mpo ngai na kozala mosika na bando otala bino na mosika wana maloba papa diangenda epai na biso bamusicien. Bon likambo oyo papa otuni ezali tobimaka na ndako ya nzambe bapapa bango misato bazalaki mais ndako ya nzambe ezalaki vide malgré tout papa kisoloki nali papa dialumana azali papa diangenda azali mais bato bazalaki na ndako ya nzambe te bambuta na banzi 4 kaka bamusicien quelque kaka personne. Papa diangenda le toke kuna azwaki maloba alobi atuni pa madudu remarque nini osali pa madudu lokola azalaki mayele makasi alobi papa eloko namoni lelo ndako ya nzambe vide. Bien ya solo oza mayele mais yebaka ete le tata na nga koya ndako ya nzambe ani kozala so vide te epuis nkambe kotongama epuis bato babanda wuta epai nyonso surtout na baregion bakotondisa nkambo donc ndako ya nzambe ekozala vide te. likambo wana lere toyoki yango papa alobi boluka balupango bino bamusicien sino te mingi bakozanga balupango awa na nkambo na mokolo wana oyo ndenge papa Mwambaza alobi ntango baye so bomonaka foto ya bango misato batelemaka awa bango misato mokolo yango yango wana batelemi basolo biso wana tosarrange kuna mpo honneur tozopesa mpo ya papa Fumalongo kuna na ndako na yo tobengaka mokoto honneur tautangama na tobeti honneur lesiko papa Fumalongo akiti ayepa na biso alobi papa Madudu papa Masala banda lelo honneur etika so yanga te ya mbuta kiangai ale okende tolongoli tolongwe kuna toye sikolo awa papa Mfumambaza telemi tobetele tutali bandele to banda lelo wana na 1989 papa Diangenda tikala isuku tokia obetele sulu tali bandele to te ekomaka ya papa Mfumambaza. Donc ndenge papa ça melaka na 89 makomba tata mwana molimo santo. Amen. Merci papa monsieur. Si vous tuki wako nikolo oyelekaki tobanda kolanda maloba mingi ya papa Mfumalo papa Diangenda kotima na bakafete na ye tobanda kochango chaque mardi oyo papa Mfumalo papa Diangenda bakolopela makambo ya mbwala lolelo ndenge tolandaki la fois passé okomona tozali awa enye nango na likolo ya nzete ndenge tozali liboso awa biso nyonso tokomona yango te mais oyo ezali destine na ye azali komona ndenge nalobelaki yango na ntango na mikolo eleki na biso nyonso bana toyebi te esika yango ezali kaka pai na ye.
biso nyonso bana moko akosa yo te ye kaka ata nga kutu na yebi te kutu na kusaka na kosa kutu na kote osibonela droit na ngai te esika wana papa mario azoka kolobe te papa mfuma mbanza azali kotinda ye papa mfuma longa ye korepetele biso alobi ke soki nayebisaka bino eke na 1959 wana sina bandi musala na ngai kasi na le 12 avril wana na remise bakarte pa mama Mwilu esalami nyonso mbala moko mama Mwilu ake kolakisa Mfuma Ndongo esika mbwana ezalaki po ete akende kosimba yango kasi ndenge tolobelaki yango la fois passé wana papa de alunga na ake kofandela yango na lukengo pendant 4 ans 4 ans papa Mfuma Mbanza ake kofanda na lukengo mpona kokengela mpona lolendo ye moko mbe alakisaki mpe esika wana na 99 wana place afandaka mwa fondation etikala wana na liboso ye moko mbe alakisaka biso yango mais papa Mfuma Ndongo na 1959 wana azongisi makanisi na ndenge aboliaka na 1951 papa Simo Kimbangu ete azala mokonzi ya Lingomba pourtant bayana ebazali e na le 12 avril wana mama Mwilu akende kusimbisa ye mbwala e pourtant papa jalonga na za wana papa Mfuma Ndongo alonga na ndako mama Mwilu ake epai papa Mfuma Mbanza muta tala likambo mama za koyebisa ngai ayebisa ndongo na etokele ake pa mama Mwilu papa Mfuma Mbanza mama yo isi papa Josephine mama Mwilu alobi kiangani yo ekosana likambo papa Mfuma Mbanza alobi nabosani te nayebi nasalisi kaka sambla nasali sambla eza na kasete makambo nyonso wana totyaka yango kino papa Mfuma Ndongo papa Dangenda accepte akende kosimba mpala lolendo mpe bakangami foto na mama Mwilu mokolo mosusu ndakisaka bino awa foto wana papa Mfuma Mbanza ayebi ete wana yaye te ekete peke ntango asala remise reprise papa Mfuma Mbanza papa Dangenda kuti me betoka tuseiko yoyebi te oyo mpe papa Mfuma Mbanza pala lungana jangane tango basalaki remise reprise na papa Simo Kimbangu jangane pola mbwana lolembe beto ewa katuleto Bajeruye tala likambo ndenge papa ye moko azali kotuna aka kotuna iso ba histoire nyonso wana ndenge papa Mfuma Ndongo Dangenda kotima la papa salobelaka yango te mingi tozali kokweya pa ignorance oyebi likambo te jambo lya kuzai ulidia vwaka mavue titio maji likambo oyebela ngo mutute ebandeli suka yibite ale mbala moko nyo okiko simba na katikati nyo kasoko simbe ndengwa na kosoyo te ya ngone ndiko kopesa na mayele ya solo tokemwa musika kasi tokoyoka maloba moke ya papa Mfuma Ndongo papa Dangenda kotima mpona papa Mfuma Mbanza kaka mbotama na ye pamba te toza mbotama na ye mpe mingi tozali koloba tokomisi ye kolo Yesu biso te abongiselaki yango ndenge wana tata Nzambe eza molai kasi tokotya kaka moke soki 5 minutes kaka po tolembi mpe rajeroyo tolembi yango toyei te toyoka moke extrait papa Mfuma Ndongo papa Dangenda kotima eza
ezala likambo ya lelo 25 mai 1913 ezala oyo ya 22 mars 1918 ezali kaka badate lokola badate nyonso donc référence ya date ezali te oyo mpe esengelaka biso yango tende biso nde to malamu nde bosalaka fete na mokolo boye kasi soko bosalaka fete ezali na ntina makambo ebele maza koleka na biso na motu surtout na ntango oyo biso ozali soko bato mingi bayingine na mwa mai moke pamba te yango ezali moke bato bakoti na kati na yango mai wana momondo nyonso tu ebebi pamba te potopoto ezalaka na se ebibi libanda banda ntango wana moto oyo aza koleka mai yango mabe po te moto amele yango ekomi na ipati mai yango ezali na bosoto mwa ntango moke oyo eza kolongwa mosika ezali koyaka mwa moke moke ntango ezali koya yango ezali koleka omoni nde oyo mabe mabe ebandi kokendeke omoni salite ebandi kokita mai ya kitoko maye na likolo. Mes chers amis, vous m'excusez parce qu'il est 13h30. Je vais devoir reprendre l'occupation pécuniaire. Je suis désolé, mais je vous reprends ce soir à la paroisse. Si mon numéro le veut bien. Excusez-moi de plus, je vais interrompre la divinité, mais toutes mes excuses. Je suis désolé vraiment parce que je suis l'occupation pécuniaire. Prenez nos capacités. Excusez-moi. À très bientôt. Très bonne journée et bonne soirée. Nous disons toujours que nous avons qui? Nous avons sa divinité. Tata, Simon, Kimbangu, Kiangani. À très bientôt mes amis. Au revoir.